na kosepela na elengi na esprit mususu ake koyoka elengi ya libolo wana ya sentiment na esika mususu ya serse kotaka misapi te betaka mai po ntango ozobeta mai ezosala yo elengi ntango biso tolobelaka niar o mwasi akoki kozala propre na serse na ye serse kune sika papa kota kayoka akenda ka feti ayoka ke lengi donc ba efie me ayo eleki nana efia sungaka tabana babola nana efia sungaka tabana bazanga baboti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu bosabone trona bosabone troe na planète nana efie bosabone troe na planète nana efie bosabone troe alors na sibino ki bandi konanga bosabone na planète nana efie vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment bosabone so bomoni kaka tolia peta na kati c'est qui fait ya mo base donc on a beaucoup de s'abonner bola na ndenge tozo développer to lia pete na ndenge système ya mikolo yo nzambi courage yopé base vraiment na ngibino trop vraiment merci planète fille qui toko makasi Ambassi bourgeois moto swag le prince Racel le prince de Fali Poupa déjà vous dit biso tous les yeux virés braqués vers planète et fille nana et fille tous s'abonner massivement donc abonnez les bino je vous demande tout s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité, planète nana et fille TV, s'abonner ça va bien, ça va te coûter rien quoi, vous s'abonner car au moins là il va perdre l'autre, on sait pas. Merci beaucoup chers internautes. Partout dans le monde, bateau bazolanda biso, bon mesana toujours kolanda rabiso, bon mesana toujours koyoka rabiso, bon mesana toujours kotala rabiso. Là directement, je dis merci beaucoup à notre maman, une grande dame, la femme qui dit non, moi si malonga, moi si alingi lo sambo, maman nana et fille. La scène na yom tolanda nga s'abonner massivement, osala jamais déçu. Le display image de la presse, réalité au top. Na bing na meme binora motobolingara. Ça la nga beta na tanga kombone mama tete climatiseur balobi moi si o apesa ka conseil tango za tango yoki da mama tete climatiseur ko buka na te s'abonner rozala jamais déçu. Là directement je dis merci encore à Chilo Pro son a terminé liboso na bino c'est Chilo Pro. S'abonner d'abord mama tete le larzo loba na ko tana parler to so na mama tete arzo loba azo expliquer bana batala te mingi bingi biso ba dit mingi bingi ba yaya bana batala te bozala jamais déçu avec maman tete climatiseur. Je dis merci encore à Pamela Moussa Barbie la grande. Je dis merci à Rigen Maestro. Je dis merci encore à Chilo Pro et merci à Chancel Vishuga Lokolopet et Bernice Neymar Terra Nostra Mobimba notre maman Boboto maman nana et fille. On est là avec maman tete climatiseur bolanda biso bozala jamais déçu. Ba mbote belé na belandi o balanda kangai na nzela ba téléphone ti nana efi yayo yango wana a gros bisous na bosanité ba Chilo les grands caméramen na jamais na ko bosana donc place vraiment bana bazali en tout cas ba ba pesanga bana en tout cas bande konanga otobeta kalisolo na biso oezaka lisolo moko ya mabete lisolo moko ya bien po na ngana bino bandeko o bomesana kotala ngai bomesana kobenga ngai ndeko na bino ngai oyo nazoloba naza po na bino o nalobelaka bino vraiment salaka nga bien so navandi na yoki surtout ba appel na bino mingi ay mikolo na ozo ba appel vraiment en tout cas ba félicitations vraiment zo sala nga bien likambo ezalaka ba benga yo nde boye vraiment zo sala nga kitoko basa mabala bandeko nanga mabala nayebi ke ba papa pe mingi ba pesi ba moma ba congé ba papa mingi bavandi na bandaku alors basa mabala kaka ndenge na lobela kabino oyo déjà bo bongisaka ya malamu pona ba papa en tout cas bo rater ba papa te
omoni biso to mesani ka kolia so ba fête yango nyonso mona ka batu nyonso baki somba ba karta ba soso mais ba mama langa bo changer pe système bo changer pe système ya mongulu penza wa fresh wana usaleli papa otumbi yango usali yango liboke mwambiso kauka ya bien wana penza ata mboto moko usaleli yango papa. Ba mama na nga basa mabalo na lingaka mingi o balandaka nga bayokilaka mateya na ngai en tout cas bo changer système to bandaka na système anzoto mais to continue na ba koto en tout cas ça la moi bien o sale papa itokia moi mbiso kape ya bien wana o sale li papa te moi pilipili moi nini papa sepela to changer système to li papa lembi déjà so lia ka un peu mingi ya moke na ba semaine to zape am so lambiso to opesi papa faut changer bandeko na nga basa mabala bo changer mbisa mai nyaza lisolo lelo soki na lobi na raté vraiment lisolo oyo mninga autaki ko binga bi mama pardon lobelanga likambu oyo vraiment likambu oyo lobelanga ezo salanga pasi abenga kinga ebisinga lobi no balakisaki ye mwa mutu moko oyo asalisaka kuna na sepo mbala komaka so akoti azalaka desi kuna ese ekoma nango ekoma efungwama donc ekoma malade bien merci sikoyo namoni nakoki koyebisa yo ke lokola efungwama kuna ekomi maladi ekoti ba infection moye sikoyo ngana pesa yo système ezate kunde kutana na baminganga na biso bazali oyo bakoki ko soigner yo na tuna ki yo répondre nga ke kuna en tout cas vraiment so papa kotika kazo za la décimba la moko zo kota donc etikali penja poelele alors moi si akoki kotika la bongote ndeko nange salinga pasi na lobi ndeko ngai na kopesa o système te po naza munganga ya wana te fo kutana na munganga apesa yo kisi po kisi ya komela na nzoto akomela yo ba antibiotique po soigner yo ozonga nanu bien soki ozongi bien mama landa système na ngai oyo kokoti saka lisusu misapite soki olataka kaleso moko journée mobimba changer soki ozaka na système ya kolata mingi ba pantalon pe ndeko nanga epesaka ba infection excès mingi biso basi kolata pantalon nyonso na nzoto esalaka pe ba infection surtout soki ozokata mase ya samba na biso ya sete tang ozo suba wana mingi ezo kita po mingi bozo soigner te yango ezo pesa mingi bandeko na ngai ya basi ezo pesa bino ba infection pono na aider bandeko mususu bazwango te lokola yo ndeko oyo outaki ko benga ngai pona koyebisanga pona likambu ya sers na yo ndenge komi liba e komi poelele en tout cas papa akomi desi pona yo alors papa azala desi te senga papa bolimbisi en tout cas na kolinga te okabwana na papa soki azolanda ngai atika yo te en tout cas akende boko akutana na munganga ezate ke ozwi ba infection no be pa mobali obe nini te ezaka ka selon ya propreté kaka ya nzoto nde esali ke yo okangamana mo na bokono wana bengi infection wana fo okutana na minganga oyo ya bien ya mboka na biso oluki munganga moko ya bien oyo soki pe olingi ngai na pesa yo munganga benga ngai na kopesa yo munganga oyo yo okokende kokutana na ye oyo akosoigner yo nzoto wana ekozonga bien de kokolela te kobanga te mo papa akozala lisusu simalobi akozala lisusu desite pona yo en tout cas pona yo ndeko oyo benga kingai conseil na yo yango wana pona bandeko oyo bape bazolanda ngai tangu nazoyebisa bino mwana mwasi kuna yebaka ko soigner kaleso moko en tout cas vraiment ko sala ngo kaleso moko banda tongo tipo kwa te kaleso changer soki omoni puisque koki kozala ba kaleso ebele te komata na 5 kaleso ata 10 kaleso po ezana bele mingi bana basi ezala ka problème po bazala na kaleso ba misusu batuna kinga ya nini oyo epesa ka ba infection kaleso oyo epesa ka ba infection
En tout cas, bandeko na koyebisa bino ke mwana mwasi nde propre. Mwana mwasi nde azanga wati wana te ya kotia na sepo e garder ye nini. Okoki kosomba na yo ballon, okoki kosomba na yo ya coton, okoki kosomba nde bakara nylon ou bien coton epesaka ba infection. Ba infection na soki ozo soigner caleçon te. Ozaka toute air nyonso kangami na caleçon wana. Mususu kutu abenga bi mama nga kutu nde nazabo nazala nga mwasa libala. Na vanda nanga na caleçon te na mona ngo mulunge. Mama na sekaka te po na lingaka nde bobenga nga esala nga bien. Oh mama na linga kovanda na caleçon te nga kutu na linga nazala nga kaka bongo. Soki lokwa nazala nga na ndako papa pekisa ngai na kenda musala te. Na teka kapete nazala nga kaka na ndaku nazala nga kaka bongo po soki na lingi na lata caleçon soki loba nazo bima o bien ali mais so nazala nga na ndaku nde na vanda na ndaku na linga kutu caleçon te na seki mingi to batu to lobaka caleçon batu musu balobi musu sabenga bi mama caleçon sokolati caleçon te balobi ekotisaka ba mari de nuit ba femme nuit nga lobi hana se karakaka mais nazo ebisa yo caleçon eza bien pour na ko protéger mwana mwasi na se mwana mwasi jamais koki kotika nzoto na ye libanda mupepe ekota mupepe tangu pe ezokota ezopesa yo pe ba infection yango wana bozolela air nyonso bozobenga mama e ba infection na lingite bolela bana nanga bandeko na ngai o balandaka ngai baninga na ngai oyo babengaka ngai na émission oyo en tout cas na sepelaka na bino mingi nzambe apambola bino. Alors bo bengaka kaka po o eza émission na bino na ebike bolinga nga mingi soki bolinga nga te me bobengaka te lokola bolingaka nga pe naza wana po na bino na kolemba bino te nazaka kapona ko répondre bino pona côté ya bino lokola pe toza na nasa mabala bo préparer ba papa zo papa bimisa yepe loba papa lelo ngande mutu nazo bimisa yo obimisi papa mususu abinanga mama abenga bi mama nga na sepela na ndenge ka koloba kaka nga moko na sukola papa so na sukoli papa nazalaka na mwa coton na ngai na sukoli papa bien eza na ba papa mususu oui omona nyonso excuse ozomona mutu azotialisa pina na zolo azotialisa pina zolo salite ezokangama na zolo wana tango yo ozotialisa pi tango ozokende kaka kosukola na douche zwa musapi na yo tango osukole elongi na yo otali osali tango obendi ofuli wana basalite bimi ya zolo pangusi po ezalaka gênant oza devant peut-être ba mikol bon biso to koma ya moko tchaka ka boye eza style kaka moi ya fier mais devant batu de mono oso tchaka ba misuso a tchebo salita zo talango na miso batu donc et c'est dérangeaka alors to koti wana ezaka ka pona kozala propriété pona basi oyo balobi mususu papa mususu abenga kinga lisusu alobi na ye pona mwasi na ye pona salite le ki munene akoma koka mwasi na aza na mabele na mapeka mabele wana soki bandi ko gaspiller solo en tout cas azaka mal à l'aise bon azozala na kaka posi baboti moko azomona po atika yo moni pe soko lobi oyebisa ye soni te papa aza ndeko aza soki olingi baloba kaka tobalana pour le meilleur pour le plus tango lingi mwasi na yo kotika ete biso peso to lingi bino totika ka bino te toza pona bino pona kobongisa ngana lobaka mwasi azalaka mwasi azali ministre ndako mwasi aza nyonso pona ya kobongisa pona ndako bien mwasi mususu bazwa éducation te pona bapara ba mususu avanda na famille moko nyokoli ye donc pona kolakisa ye ata propriété makambo ebele difficulté ezoyela en tout cas bandeko na nga basi alors ndeko na nga oyo papa oyo benga kinga nazo répondre yo nalobi linga mwasi na yo nalobi sombela e citron tango sombeli e citron kata ye akata base ya bapoli na ye ya se mapeka akati yango bien azalaka système kosukola na citron moko soki avandi azwi citron aniki po elongola ye solo wana mususu abengi nga lobi mama kaka nde olobaka boye mwasi nanga tokokana koka mwasi nanga vraiment azo solo na munoko papa
okotika mwasi na opona so abi comme osala nga soni ya mususu muninga koki koya bwe po apiyamba muninga pesa muninga bizi muninga na oketambusa sango ke mwasi kingani munoko solo mama la ngai bo brosaka en tout cas mwasi ya libala koki kolala bongo te na mobali na ye sans ko brosser na tongo au brosser na midi au brosser avant la na mobali ozui brosse na yo au brosser mais na koyebisa yo papa na lingi na lakisa yo po a brosser a osalela ye kisi wana akoma bien benga ngai na kolakisa yo masangu na kolakisa yo lisangu okausi yango na suki ka wana po bato ebele wana eza ya secret nga na yo benga ngai soko bengi ngai nde na kolakisa yo ndenga akoki kosala lisangu po asala ngo traitement na monoko po egaspiller solo mais po na ndeko na ngai ya lipeka asomba citron wana asomba ngo akati citron mususu abwaki na mai mususu aniki na se soka vandi asalela citron wana okomona en tout cas tanga onika na poswa citron wana a gratter na lipeka alors wana penza en tout cas papa okotika la susu koyoke solo te en tout cas na lingi te bokabwa na pona mama bana edeye sunga ye ndenge biso pe to ndima ko sunga bino alors sunga ye ekozala bien yango wana bo s'abonner na chaîne na biso oyo to lingi bino mingi bo s'abonner na chaîne na biso na FM toza pona bino to lingi bino mingi bo s'abonner ba émission eza ya kitoko ya makasi oyo bombani en tout cas o etikali na olakisa bino ba émission kano ba émission na bino o bolingaka ezali alors bo salela ngo bo lemba te citron wana papa na ngai pesa mama sombela mama koyoka mama sonité la lycée ya tana mbetu nika e mapeka ekosala bien aza mwasi na yo lokolo lingaki elinga etina suka pona conseil ya yo papa na ngai yango wana. Alors bandeko na ngai bozala propre basa mabala bozala propre bo bimaraka te na bimi na ngana kei olali na mobali obimi tango bimi olali na mobali okutana na nzela ozotuta mutu na nzela na solo ya mobali oyo olala mobali na yo aza mobali ya mutu nyonso te na nzela alors bongisa nzoto avo bima sukola biso nde toza ba ministre o totikaka papa na mbetu otiki papa na mbetu mwasi atalaka réveil 6h abike papa kenda musala 7h 6h azana pona olamuka kobongisela ye oba partir butu ava bolala obongiseli de ya papa nini na ye sous-vêtement na ye akolata na se sengle na ye pantalon na ye otie mupandi ba papa misusu ezaka pasi lelo biso kaka basi mabala totonda na bilamba mais papa akozaka na bilamba misatu mibale mais bilamba misatu mibale wana soki yo mama otiaka ngo propre mobali na yo akozala kaka propre papa mususu muko mususu nga vraiment la vanda na papa moko na nini ne tovandi esika moko tozo solo papa moko bien akiti na Mercedes pantalon na katikati na biso a pantalon katana papa na bien alliance na lisapi oh Nathalie loko anga pe mama conseiller na binga pe na otika papa oboete na otike boete na tuni papa mwasi no za mwasi nanga za mwasi to komana linga ko mingi abia wi alinganga mingi papa na kina na posa pembe na mama ngabi no est-ce que na koswa na mwasi na tebi mama kaka boso na mwasi nanga ni problème tengabi te na zana na posa na so pona ebi ke mususu na sololi na ye na ko gêner papa wana alors na sali kibo mwasi na ngai na sengi papa wana numéro na zui na bengi mwasi na ye ya yebaki te na bengi mwasi na bi mama nga mama kingani papa est-ce que otalaka mobali na yo bien yo nani ngabi te pardon s'il te plaît na lingi na aider yo na lingi libale kufa te na lingi ozala bien alors ngai na monaki mobali na yo pantalon lataki katana est-ce que papa mama
nandimi mwasi ya libala tonga na singa ezalaka nango 100 francs soki 100 francs te 200 francs je crois. Est-ce que vraiment ton papa pesa ka mbongo sala wenjo tikala ata na 100 francs te mama na ndako na yo ozalaka na tonga na nini toyekolaka kaka kotonga na kokanga suki soko boti mwasi ozokiye kola pa mwana na yo oyebi ke amsusu ki cher obenje mwa chinois mwani eza ndenge moko papa za lokwa bebe akoza na tante ke aoke kolukelo mbongo abanda otongelamba soko moni ke pantalon tong ekatani na sepo ke pata ya mwa soni mama soki yo moko zui tonga mukie ozolandisa place pantalon papa ekatani malembe okomona peut-être leki machine. Pourquoi papa et bella papa bazotambola na nzela pantalon c'est katana na nzoto et katana na se ya makolo na ye mais azana mwasi na ndaku mwasi atiki pe papa bimi msupe papa poudre pe koto ozomona poudre koto poudre tali obi est-ce que azana mwasi omona papa na alliance ba mama baba la bino ka pona fantaisie na ndaku babala rabino yango kaka po bosala fleur na ndaku non fleur na ndaku te soki vraiment ba mama boza bongo lelo soko moni mutu moko bo oni clete onani abotoli o mobile mama kolela te po yo moko pesi passe oyebi tendenge ni okoki kobongisa papa na ndako oyebi tendenge ni suki katani papa na ketiko na nini bakata basuki koma 1000 francs bakomo kata suki papa oyama ndefu koto suki bwe mama yebi ndenge ni na ota mobile na ete mususu ba pesa ki epe bis na kona mbanda kuna na chemise a chebo pa dese tikali pa peso ka mutema passe otala kana okutu papa te papa soka koti ayo ebika biso sito balana libale se balama alaitanga alliance makamnyo se koma na bangi la raté mama mukolo papa ko découvrir kuna mabilengeza makamba kitoko okoma olela okomi pena mbeto komo baluka na mbeto mama okomi kolela nga bazwelinga mbanda bayebisinga boye mbanda alors ba mama langa na linga bino mingi po bobenganga na lingi te ndenge botungisa nga nazala desi na yoka ke mobile na yo komanye na basi misatu 4 sala nga pasi alors mama bongisa papa na ndako kotika papa ta bima bongo mais kana yo papa balio oyo kaka esoni yo kotala mobile na ona elongi ozota mobile na ona elongi bongo so mobile skoli bien ta bimina bipocha ke nango mobile ko kolata pe changer couleur alati pe chaussette mususu couleur mususu o koto couleur mususu mobile abimi nango pa ke nango akuta kuna mutaki abongisi abi papa ke moi sa façon belie siko papa na soka lingi moi si wana est-ce que ça les sum yo bongisi ete ba mama na nga basa mabala na linga bino makasi na yebi ke bomi tungisa ka obenga nga tuka nzamba pambola bino na ba credit na bino nde bobenga kanga na lingi te baboya bino na lingi bobongisa po papa akima yo te zala na tonga na yo zala na biloko na yo bongisa ngo mala boss en tout cas na sepeli miki mais soki batiki yo mama eza pasi po ozo bongisa te papa okende kolia nyamesika mususu ake na kosepela na elengi na esprit mususu ake koyoka elengi ya libolo wana ya sentiment na esika mususu ekosala pasi po na bino alors ndeko bobongisa soki obongisi te etali yo wana nga lobi bo s'abonner na Nana FM bino moko bokoyoka ba plaisir à trop na pesi pe yanga camarade nanga mota ba meilleur ve bisika zali na limete na pesi ba meilleur ve na pesi ya bibi na pesi famille mobimba ya mota na pesi ba meilleur ve alors bo s'abonner ba o batala ranga balingara ngai na pesi bino ba mbote bela en tout cas na linga bino mingi alors na pesi mama exil mbote na ebité en tout cas mobile ne asuka vraiment betali baku don na zelo sika malamu don ndako ezanga poussière donc bomoni kaka ata place mon côté au étoile de réunion oni dans amila kisaka ke aza mwasi ya libala vraiment ya s'abonner na chez Nana FM
donc bémission na bino bolingaka o pendela kisaka bo propreté ya mwasi esika biso to lobelaka niar o mwasi akoki kozala propre na serse na ye serse kune sika papa kota kayoka akenda ka feti ayoka kelengi donc ba oya ngai bolemba te bozala ka propre ona lingaka na ebisa bino kuna na kati ya serse kotaka misapite beta kamai potango zo beta mai ezo sala yo elengi tant papa zo ya kokota na feti azala jamais desi oyanga na ebike boyoka kangai bien po eloko wana plaisir wana ya nya donc eza nyama moko o eze lengi o ememaka mutu na nzela nyonso kokende soko kokende poto so bakosombelo ba jeep so bakosombelo lopango eza nya moko elengi nyama moko elengi ba oya ngai en tout cas nalingi te papa aya kokota na nya wana elengi ayoka salute ayoka zei bongo yo mutu landaka ngai mission kitoko boyo kaka émission bien oh Chilo mesana ko filmer nyonso kitoko bobenga ngai numéro na ngai zali 09 98 11 42 40 09 98 11 42 40 numéro na ngai yango wana oyalingi obenga ngai nde bomesana ko benga nga ba o bazana ngote na yambi na bwake libinango bobenga nga pe bo s'abonner c'est Nana et Fini na pesi bino bambote bele ay bye tokutani susu lobby tokutani à la prochaine émission Nabino Bolingaka. Ba gros bisous. Bye. Aïe, makambo esili. Nabisaki bino bo comprendre solution. Maman t'était solution. Ah non, bon ça massivement.